moko mo batutu miyibi surtout tracassé miyibi oyo ba million bozo zo pas ba maman matembele. Croyez-vous que non, si c'était seulement IDPS, peut-être il a la raison parce qu'on s'acharner. Quand des gens ça n'a pensé. Ah, il ça va sembler Willy Bakonga wa pipo allo. La personne état de droit, tout ce qu'on a dans sens mon côté. État de droit, le lo ba tali selon les droits. On lit les droits, ba mon qui était na likam oyo aza fautif. Ndeko Willy Bakonga za ki motivité. Lokola ya état de droit o lelo za na mutu susuté malobo tozaka ko kalakete yo ebinga ité ngana za nani eloko wana toza komona yango lisusuté kinga kati c'est la vie extra exceptionnelle mais soko bimi kinga kati yaka na changu bana ba kufa na ba malnutrition pendant que bazo melisa lionceau biberon kotonga lo ba basaka kotonga na régime passé mais yango ezana loti. Bien, merci, vous alliez belé beaucoup l'andabiso sur Cléboa original, le point du grand prêtre César Ngadi, vous alliez du Banda Yamboka, vous allez na Kinshasa, vous allez na ba province, beaucoup l'andabiso, na CP la Katam, vous avez belé. Pour na kolanda biso libuso ya ba tablette, ba télévision, ba ordinateur na bino. Alors merci pour la confiance, pe fidélité beaucoup pe sa biso na kati émission na bino tiama lo ba bobi ke tiama lo ba to za on a toujours pour na posepe sa bino et puis ko répondre na ba besoin na bino. Alors na mokolo ya lelo ngai wa bino gradimu ya na yona pour na kotali sa bino makambo ndenge ko tambola na kati ya République démocratique du Congo, précisément na ville province de Kinshasa. Alors na mokolo ya lelo to komeka kobeta masolo na bana mboka mibale oto yambi bango na kati ya plateau ya tiama loba na mokolo ya lelo na loboko na ngai ya mwasi tozali bongo na ndeko John Kabamba o azali journaliste azali pe directeur ya programme ya chaîne Mercure télévision. Alors azape analyste politique nde bongo to beta na masolo na mokolo ya lelo. Alors na loboko na ngai ya mobali tozali bongo na ndeko Hervé Mayaya yepe azali bongo journaliste azali pe analyste politique. Alors bango bibalende to koyeba kosolana bango na mokolo ya lelo toujours na émission na bino tia maloba. Alors tozali bongo na loboko ya mwasi na ndeko John Kabamba, mbote na yo. Mbote mwana Congo, mbote fe na mwana Congo tuzo débattre na ye. Je pense que tuzo bundakaka etumba moko. Etumba ya Congo est changé. Tu vois, tu vivre la kati ya mboka moko bato bazo yiba mbongo ya l'État. Bayibi mbongo ya peuple, mais en même temps ko pesa peuple ba miette, c'est-à-dire ko ba papa social. Souvent la mboka ebongaka pona ba papa social na ba homme du peuple, mais lelo population s'est retrouvée, mais lelo toujours vivre la situation mo ya bien makasi pour ba don eleki ba papa social, ba maman social. Or ce sont des ba ennemis ya population, ba so vers population pour ba somba ama basomba kibomoto ya population pour pas se servir nango tokoti ba député parce qu'afinga ki Kabila bopesi a commis député topesi bato ba memel biso badon a filmer biso et on a lancé même opération toboidon c'est-à-dire mutoyer a memi aye ko Kabila yo a memi caméra. Or tant que Kabila mwasi na ebana na ya amema caméra, c'est-à-dire eza distraction totale ba distraire peuple parce que bato bongo ne biso to pesi confiance. Or ko pesa muto bongo confiance, c'est-à-dire boze la résultat parce qu'il pesa dona abimise le mwasi na maternité yo pesi voix ya koti kuna donc causer la te ba loi causer la loi malonga te causer le loi malonga te causer la te ba contrôler ba entreprise publique service établissement public. Pourquoi? Parce que bo sala yi dona voilà pourquoi biso toye na bitumbo toza ko bunda nango eza pour le vrai changement au toza nango pour ça et côté ça ba faux changement te batonga ka mboka na mosala mais mboka batonga na donte toza seul pays au monde où ce député kiti bat bagani papa social so que na France ba ibi ko député o le kabo bat ba le kalabango. Pourquoi? Parce que ba institution vanda na mboka ba institution za vanda te ono mona tout le monde est sankara d'écoute misalo ba pesa ka peuple za li batia banderole
Oh, bah, ça avec 5 000 francs. Simba lance voix avec 3 000 francs. Moussa Lodé, Batbarma Ozela, campagne Banda, Baroma Omona Ngolo offre d'emploi Mourouboy. Lelo, bah, Jubiso, tout, bah, ça s'est biso, bah, militant, bah, parti politique. Oh, bah, constituera Moka, bah, Tonga, Kayangona, bah, militante, na, bah, intellectualité, bah, Tonga, Moka, là, bah, patriote. Un patriote illettré a 80 000 fois utile dans la nation, plus qu'un intellectuel a 18 000 diplômes. C'est-à-dire, un vrai patriote a bon à l'état, a roboma mutute. Les autres commis na ba militant, muta IDP sera l'équipe, muta la muka attaqué, muta la muka soit qui kota ba toi, peut perdre bazou ba bêtis. Soyez bisanga. À quoi sert bon d'être militant? On l'est tout sensibilisé ba tout bazala, ba patriote. Voilà, là, ce monsieur John Kabamba, vous sentir déjà introduction naïe. Alors, dans le beaucoup il y a mobile tout zali bomonandeko Hervé Maya yandeko Hervé Maya mbote na yo. Voilà, mbote na batu nyonso ba congolais nyonso so na biso de partout, depuis quitter chez nous il en a partout et puis tali maka. Merci na ndeko na ngai pe o vraiment disposé tant naïe malgré ba multiples occupations, mais à ce quand même temps il y a tout dans la plateau il y a Tiamaloba. Et puis quand même félicitations na bakamiyambo pour la bonne volonté au bazo manifester déjà il y a beaucoup de changement na kati ya mboka pour tout monde yango déjà na moi ba secteur ibene o tout monde quand même eloko tozalaka na ngote o to koma nango entre autres le la gratuité et enseignement o ezalaka te mais ezalaka na constitution kasi bakambi ya kala bayeba ko tia yango un exercice ou encore pour ça ça nous vraiment à la concrétiser donc déjà un coup de chapeau sur ce point là et puis bah pour nous ces amis moi belé il y a état de droit où le loza na mutu souté malobo tozaka ko kalakete yo ebinga ité ngana zanani et donc on a toza romona yango li souté et puis le lo to comme une liberté à presse ndenge lelo to comme koloba place ma bezali to lobeli yango pe kité awa ma bezali et puis aux huiles dérangement en tout cas encore une fois un coup de chapeau pour la évolution voilà. En tout cas bana mboka tozali biso nyonso na bitumba moko ndenge co-débatteur na ngalo bakiawa donc je pense que biso nyonso toza obunda pona bien-être ya peuple congolais ndeko Hervé Maya ya malobizaka na mboka yo. Alors namoni olobi makambo ya état de droit mais ba menace mosusu tozaki nango na tango ya kala na bokonzi ya kala to komona ngo ekokoba kino lelo ba menace côté ba journaliste akoyamba invité moko boye après abandi kozwa ba menace na nzela ba téléphone mais entre temps côté ozolobela biso pe changement na lingi peno kota na molai nyonso na molai mobimba ya makanisi na yo ya changement. Oui, menace il faut te bakité tant toujours ba changement. Et ça, où il y a liberté d'expression. Oui, liberté d'expression. Tout confondre était, bateau bazali na ba compte à rendre na bango personnel. Et que c'est ni na kete ezali nde gouvernement de bafandona o ya lobi boeto ke ne toche maboko ezali différent na muto aza na compte à rendre na muto mususu wana nde tozomona ba fait wana mais ce n'est pas lelo lobby nyonso malamu qui changer te pour place to outil to yebi biso nyonso et de cela combien d'années. Alors lelo yo déjà tant toza pour se permettre quand même yoloba tout haut babilo toza loba na C. Donc, en tout cas, nous devons quand même être reconnaissants sur ce point. Mais oui, que même na tango ya président Kalan, Ndeko Kabila, ils ont été des journalistes au Rwanda pour le malgré qui va être menacé. Mais en faveur, il y a pouvoir. Non. En faveur, il y a pouvoir. Des journalistes au Rwanda côté. Il y a des journalistes et belé, entre autres, Babiso, tous à la victime. Il y a bakobeta mususu, il y a bakangi pareil, bakangi caméra, il y a bakangi caméraman. Alors, donc, les lois, oui, dans le but bien, il y a des comptes à rendre. Oh, bah, tu passes dans ils ont persisté jusque-là. Mais les lois, il y a quitté, où il y a l'obéli sur, et l'autre, ils ont marché, il y a journalistes, au bimi, ben, inquiété, en tout cas, c'est que peut-être il y avait compte à rendre. Mais l'État, tout le gouvernement, il y a biso, à ces pénités que non, mon tour, le but, vous répondre à l'air, en tout cas, et l'autre, on est ça,
tozongi na ngambo ndeko John Kabamba par rapport à changement ndeko Hervé Autikoloba yo komona ndenge ni lecture ni nous ça sur changement na mboka na biso. Bon, en fait ndeko Hervé nalandi vraiment moi malembe oyebi ndeko Hervé va retenir lo moko soki mboka ebongi esenga te ndeko Hervé aileka pa liebisa to ke mboka ebongi te. Ba consommateur et la population bangonde ba oloba état de droit kotiko parce que ce qui dit état de droit mobani respect à mibeko a ota la caméra a bisangai droit à logement constitutionnel droit à logement c'est-à-dire l'état a la capacité à rejoindre prise en charge ya bato olala ya bato yebisanga c'est l'état a prise en charge. Mais l'État a la capacité à jouer prise en charge de Sama Lukonde. Tina Kaleso Sama, na sengle. L'État a joué prise en charge nango. L'État a belate, mutuso a belifa kepuna. Ayebi sangai, prise en charge ya militaire, ya ba policier. Yi ayebi sangai 3 ans yango, combien de fois ba doté ba policier na biso, ba teni na ba boutique. Ça fait partie de l'État de droit. Ayebi sangai combien de chômeurs bazali? Est-ce que le chômage est en contre sa constitution? Or, droit à Moussal est en contre sa constitution. Pourquoi on vivre en chômage? Droit à courant, il y a électricité, c'est en contre sa constitution. Tous on vivre de l'estage. Aïe bisangaï, l'état des droits. Parce que lorsqu'on parle de l'état des droits, respect, il y a mibeko. Tant que dans l'état des droits, mon beauté, toujours masqué, mon écoute, liberté, il y a dit liberté. Non, tant que ne kunate, tant que la bilo est palpable, Nérolanga Hervé, est-ce que actuellement, distribution équitable de la richesse à Mokezali, un individu, a plus ou moins 12 policiers ont regardé pendant que quartier Mobo, sous cette ère, 2 policiers. C'est ça le problème. Le problème, c'est que notre contre Moutouté. Mais ce qui change, c'est parce qu'il y a parmi les grands peuples, c'est l'ongia sénateur et l'ongia député. Mais ce qui est le problème, c'est que tout le temps, maman Ndunda, pour aller à Bimisa Bilongo de pour la nini enseignant c'est ça le problème. Est-ce que actuellement batu bazo gérer biso bazo gérer pour l'intérêt du peuple to pour l'intérêt na bango non pas l'intérêt na bango parce que so tali bango conditions de vie améliorées bao bazaki mwindo bako mipembe bao bazaki mike bako mabumu bao bazaki bako mais qu'est-ce qui fait que le souverain ou à peuple a vivre la situation très difficile situation très difficile. Et Kola Foufou est combien tout là? Ça fait partie de l'état des droits. Et Kola Foufou. Il y a un ici et Kola Foufou est combien? Aïbisanga actuellement Kola Foufou est combien? Mais maintenant on le l'état des droits le nini. Lorsqu'on a au pouvoir, bazara na volonté, volonté bazara na opposition. Oh discours on a la volonté sur la côte au sala. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, il n'y a pas de volonté. Il faut missionner tout le monde à action. Il y a des fois qu'il y a des action depuis ton côté. Na opposition, tu as une volonté. Toi, ton côté, tu as une sala. Batonga mboka la volonté. Batonga mboka la pratique. Toke to sala musa. To sali musala. Mboka lelo. Nazo son de Rolangai. Et là, on sala passe. Les obligations et pas na bango. Par rapport, il y a peuple, les obligations. Et c'est quel basala. Donc, c'est ça un droit. Non, nego. Et ça, moi, t'as ma moya au lobelate. So, il y a ba étudiant ba mo so ba books et ça ba étudiant ba lobby dans de ko refete ntaya o lekate ba étudiant ba su ba bis yango na lobby ba books nazo ba books ngana zo loba yo ka étudiant lobby bongo yo ka pa na lobby yo ka étudiant mais vous appelez un petit bateau va consommer ba milobé là binosco s'il vous plaît oui de quoi pas comment ça yiki so là on a des années bandeli mais na ko yebisa ye soki moka oyo ebongi to ça la maison revêtée elle va ça on a pas de fan de chèque parce que ce moka ebongi ça ne bateau yo ba bon ça moka pour revêter il est véhiculé zoko ba bon ça moka pas bateau bazo souffrir so bateau wana tuna bango condition de vie la bino ya ndenge nini abiso yiki soko ke ko funda mutu na souciati
Barosani baosenga mbonga makolo, mbonga stylo, mbonga papier, mbonga nyonso. C'est-à-dire yo refunda na Congo pour que refunda mutu fait être riche. Sans à pauvre ou refunda mutu te. Parce que ma condition ma là. Ça fait partie de l'état de droit. Le ministère les a refouté là. Mais bateau bazo ko animé, ba animateur à ministère, baza ba grand prêtre bazo tonga ba immeuble ba blo mo ebele. Vous avez dit ici monsieur Hervé que Nathalie Komolomingi vous avez dit ici que Kabila a tué le pays pendant 18 avec ses collaborateurs. Vous êtes au pouvoir, il faut mettre la bonne justice. Combien de bateaux yo ba yibi ba bomi parce que ba bomi pendant 18 ans, baza la prison. Prison est réservée pour la Batamabé. Mais pourquoi vous avez la banque pénépenélabino? Il y a un peu de non? Et ça, état de droit, le vrai état de droit, et ça, changement total. On ne peut pas changement sur le yé. Et au sein le président de la République, Azara président, c'est seulement tout ça, seul pays au monde où le président comme il y a Kamorobo. Il faut battre là-bas défendre. Non, le président appartient à la nation. Tout le monde peut parler du président de la République. Mais ce qu'on a, et ça, la Kamorobo, parce que tout le monde ma communicateur va commencer à $1,500 pour la communication. $1,500 on a na tonini. Si vous tenez retourner ce professeur à l'université, bazo foutre un bon ba foutre na to ya combien? 92. Mais bango ba communicateur bimara 1,500 pour communiquer 1,500. Mais enseignant ba ozo combien? C'est là où on a naza koloba pour la région d'Indegolanga tout ça ba patriote. Oui. Ils ont compris. Tu as raté pour te défendre, te justifier, ma parti politique. Mais tu as te défendre les nations. C'est ce qui est le plus important. En fait, je pense que Boatija qui fait moins mine. Tant que vous avez dans le gouvernement, il y a Ilukamba. On a toujours dans propos, il y a Ndeko John. Vous avez dans le gouvernement, Ilukamba, Boluba Kitro, Ilukamba, Azanangam, Nabango, FCC, Nakashi Panzana, Stangu, Samalukunde, Ayebu, Awa, Siko, les gouvernements, Bawarion, Tubandi Moussala, mais Bilan Niozo Sana Moussala, rapport, il y a ma proposition sur Ndeko John. Voilà, pour rebondir un peu, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ça. Pourquoi j'ai dit ça? Moni, les lots, faut pas te confondre. Ils ont la place de la et puis, ils ont la oyo qui connuit la population. Tant on a le bel état de droit, dans quatre états de droit, à insérer social la carte. Alors, à anticiper. Les camotales sociales, ils ont éloko oyo population sociale. Mais ba priorité oyo esengaki premièrement ezalaki ya kovandisa ba institution. Na kanisi tozolanda. Ezalaki ya kovandisa ba institution. Lelo yo sur le plan diplomatique mboka na biso en tout cas diplomatie ezalaki lisusu te. Okoka kite RDC na mboka bui. Diplomatie sila na Israël ezalaki ekufa. Donc lelo oyo pour émerger, pour ton mata. Et c'est qui d'abord, kozongisa nanu ba relation nanu diplomatique et zonga nanu ndenge zalaka. Et sur ce, tozota la malem ndenge ni tozo franchir branche par branche. Il faut combien de temps? Il faut combien de temps par rapport? Peu importe le temps et Roswama, celui total un temps au mboka au babomi. Nathan o bozolinga bo pese la po ezwamba la donc to lexa 5 ans to lexa 5 ans to lexa 5 ans to lexa 5 ans omoni pouvoir ezala la continuité ngai na ki na sali étape na silisi ceux qui n'a eu occasion de continuer na continuer ceux qui n'a katani wana oya place na sukeli na continuer na des continuités à pouvoir alors to confondre ma kamouté. Situation, il y a vie, il y a peuple. Tout le monde le sait très bien qu'ils ont déprimé. Peuple congolais a vivre dans des conditions infrahumaines. Maintenant, cherchons comment résoudre ces problèmes-là. Alors, vous pensez que le Seigneur il faut chercher les conditions de Mozoloba pour aussi longtemps, l'institution est vendue dans le bien. Bazo ça la réforme sur tous les plans.
nde ekomema biso na bonheur aux populations azozela. D'abord ceux qui totali lelo po nazo anticiper moko na kotana question na yo. Omoni gestion ya régime passé. On ne parlait que na makamotani ba détournement. Et puis ce kotali lelo kotonga lo ba pasaka kotonga na régime passé ne ya mweza na loti. To boyite magwe ko zangati. Mais volonté wana ya kotia fermeté zala. Kotia rigueur. Nde yango ekomema batu lobby na social lo bango baza kozela o population biso nyonso toza kozela lelo yo balobi na avril nde budget ya sikizo nde ezokota en exercice. Alors attendons voir tozaki na budget à combien lelo balobaki baganga kiawa kete na ba réserve nyonso ba utiliser loko eza lisusu te mais lelo oyo le soleil changé et puis le soleil on a intérêt yango. Alors nyonso wana oyo bazali kosala sur le plan diplomatique oyo bazali kosala pour état de droit ndeko alobaki a point moko wa boye pona likambo etali logement toyebi biso nyonso ce n'est pas par un coup de bâton magique de l'état okoma na bandako oyo ye ya kotiela bato po alloger bato parce que bato bazo souffrir bato bazo la libanda. Alors, sur ces cas, l'État a la bonne volonté, tout le gouvernement a la bonne volonté, bien que ma collaborateur Ndengalobaki et sa gestion ils ont ça les dans l'ensemble. Ne omoni union sacrée zolobama. Parce que le cas de Pestin. Croyez-vous que non, si c'était seulement IDPS, peut-être il a la raison parce qu'on s'acharner. Mais le loyo, ils ont gouvernement, ils ont constitué. Na bande connaissance, ils ont peuple, ils ont moi moka yaka. Ils ont moi moka. To sangana, to luka bonheur ya population. Mais entre autres, ils ont bazali animé na ba esprit oyo bazana yango oyo ba utaki na mona régime ya kala oyo kete malembe baza ko se faire voir bango moko tango bazo bima to kotala ndenga ko bimisa bambuma mabe kotika na bambuma malamu. Est-ce que les deux zala qui erreur ya pour créer une sacrée? En tout cas pour ben nango erreur et zala lokola ko se moquer na peuple congolais. Parce que kaka ba opposition bazali koloba kete bango balingi te coalition na ya FCC cash. Kasi bino mo bomona ki na ba élection. Totali boye parlement. Ezalaki pouvoir yaki nyonso na de peste. Kasi pona kozwa po mokonza moka lobaki kete ye alingi te za la président kaka pona kozala président te mais président pe oya ko gouverner. Nde yango moyinga makambo tali gouvernement et kotsaki mininga kobenda nezalaki nde union sacrée likanisi ya union sacrée et kobima pona koluka ndenge nini ko conduire mboko mais tozana bato oyo lelo moni démocratie et c'est le oyo bato belé baso comprendre démocratie tant tozo ba démocratie eza na ba niveau nyonso. Bien que baza na union sacrée, au moment que démocratie ezali. Donc yoka batumso so tala kaka bango na bango kuna te parce que démocratie ezali, mutuna mutazai ko émettre avis na ye. Tout ça eza na but moko. Lelo yo population ya Congo, population congolaise va se retrouver sur le plan social. Kasi social wana to kanisate moni même bana Israël. Tant bazo bima na Égypte. Pour pas qu'il y ait un Canaan, qu'on constate qu'il y a en un jour. Non, ça qui 40 ans pour que nous ayons un bonheur. Parce que si nous avons na 2 ans, 3 ans, déjà les 40 ans quand même, déjà les 40 jours, je vous l'ai dit. 40 jours, 40 jours, il y a Noé. Qu'on confondre était je suis mis dans la matière. 40 ans pour... Non, c'est n'a pas si exemple. Pour mon acquitté, bateau attendre la Guinée, musée Azogi Mboko, on a peu de temps, il y avait quand même. Mais ils allaient qui na démocratie, ils allaient qui na dictature. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora?
Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai, donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa. Boko Zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter la ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo. Na yaka pamba te soko moni na ye. Kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na contrôler na moni musala oyo sala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o bazan Afrique avec impact na idéologie. Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boete prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Tozongi nanga mwana mukaba ndeko John Kabamba. Ndeko John Kabamba lelo so tolobi to sala bilan ya union sacrée. Tozongi mwasima ndeko Ilukamba zalaki awa ba incriminer ye makambo ebele soki tozo échouer ezali parce que bango alors lelo tozana union sacrée et tozali na gouvernement ya Sama Lukonde. Bilani yoko. Bon, en fait omoni ndeko na ngai ya Ramaele makasi omoni po na défendre
ko défendre bateau mwenda Amélie Pema donc Fakoutiboya bimi un homme très intelligent mazo justifier la bonne communication je comprends moni oza ma nation hein ma nation ba ça non ba jeter to mona bamboka musoro beta isolo mutu to samalukonde ou encore au musauteur okene ilukamba non toujours betango c'est parce que bah élection les cas ma ben à Congo moni les 3 élections bah élection ma b to que nous lukande solution pour Congo décoller faut pas que ça na dette morale ya bato na bamboka nyonso tout ya Afrique mboka oyo akomara ba ami ya ba occidentaux akoma ennemi ya peuple parce que on ne sert pas dédié à la foi parce que occidentaux ba yaka pour intérêt ba élection na Congo ba président ba bimara ba occidentaux mutu ba tchala bango na lobité que président Félix a la capacité te ce que l'élection salami démocratiquement et puis akoki ko bima te akoki ko bima mais le mal à né il faut to longola ba occidentaux na ba élection à Congo. Et là, ils ont obomé ils ont élection to lugarango pour un changement, c'est-à-dire passer et lungwa et c'est moi ça dit écota. Mais tant que l'élection ça la passer baki sama. Ne voilà bel état des droits. Ton a bêtier à lungwa maman lobby avec le temps. Alors il faut institution vendre. Il faut to lugano institution vendre. Monica c'est compliqué malamoko. Pourquoi? Parce que là on l'obéta comme patriote. Parce que le président Félix, c'est mon président. Au mato Kitana, au Longolé casquette. Le Congo, c'est mon pays. Ça reste mon pays. Mais parlons de la réalité. On parle que le RDC a payé aux indépendance depuis 1960. Surtout aux indépendance. Pourquoi on dépend? L'élection, on dépend. Pour Moutabima, on dépend. Pour Nara Kirda, on dépend. Maya plastique, eau potable, on dépend. Jikaka ya Pamba, on dépend. Monnaie n'a biso colonisée par une monnaie étrangère. On dépend. Diplôme n'a biso. Ils ont tout rejeté. Ils ont déchiqueté. Ils ont déchiré par diplôme à Bapaya. Éducation, n'en parlons même pas. Bah, hôpitaux, ils ont sous-souté. Bah, école, ils ont sous-souté. Bah, université, ils ont sous-souté. Mais là, on parle de l'indépendance par rapport à quoi? Les lois sont aussi, tout le monde a dit, bah, persébition embargo. Bakonzi ya mboka RDC ba obimate bato libanda ba bilo na bango ko kota te mutu na mutu etana eta logo a bokoma eta besoin indépendance bo vivre na bilo na bino. Est-ce que RDC a okoka almet ya pamba besoin mutu libanda almet oyo kaka ya pamba. L'organisation c'est quoi? L'organisation c'est tout ce qui est bien structuré. Organisation bana likolo et banina on a maponami. Parce que sur le président bimi peuple muta vota qui est institution quoi institution mususu yé tout le monde la justice et alikolo parce que y a un problème na nyongo na peuple wa vota ana nyongo na mutute talasko ba o salami 18 ans au pays dans le chaos mais tout au monde a moyibi mon côté justice a interpellé 32 millions de signal qui n'a qu'à boy entreprise quoi ya bablo ebele quoi ya sonance n'en parlons même pas mais le lot régime asiké lo n'est l'exception que régime asiké ça régime asiké ya kana mo pepe justice ne ça la que no mutu na mutu respecter bande a dévié. Mais ce que mission de justice est instrumentalisé, colonisé par les politiciens. Au Kani Moutubo appelle Tikaye. Au Salibo appelle Tikaye. Aujourd'hui, Willy Bakonga Zawapi. Le tombeau est vide. Na Moutabimi na prison Makala. C'est ça aussi, c'est ça le problème. Oh là là. Les gens comprennent mal l'état de droit. On est comme dans l'état de droit. Oye osali comme basambeli olongi. Ozana papier okoyiko koma ozongela yo ndeko John tika ndeko John asi sana penser. Ayi bisa basambeli Willy Bakonga wa pipo alonga. La question état de droit to somo kaka na sens mon côté. État de droit le batali selon les droits. On lit les droits. Bah mon qui était na likam oyo aza fautif te. Ndeko Willy Bakonga aza ki fautif te. Aza ki fautif ba condamné ki pour na likam. Kasi
bakondamnaki pour na likambo nini nde nazomettre question na ndeko na ngai à soulever point wana bakangaki Willy Bakonga mpo na likambo nini akoma na prison de lisolo ebetami bakangaki na mbongo azokatisa na Brazzaville bon baye bodémontrer yango badémontraki yango. Mais c'est ça aussi l'état de droit. Il ne faut pas. Ce cas là qui innocent, Bobimine na prison za kindenge. Bobimine na prison za kindenge. Il fallait bima lokola ba innocent nyos. Mais pourquoi tant abimaki azobata mabimaki na butu? Non. Abimaki biso story qui était abimi. C'est ça aussi l'état de droit. Vous pensez peut-être l'état de droit et ça seulement tant muta fundi mutu oyo kangi mutu l'état de droit. État de droit peut bailler batangi mibeko wana et innocent et ça qui était mutu na bima innocent babimisi parce que eloko bakangela ki nazoye ba place makanisi vandi tozozongela yo tika ndeko Jonas si ça pensait nae parce que c'est comme si déjà comme oui la ndeko Jonas si ça makoye la mobate mais naza ko éclaircir place moi ba zone d'ombre oui comment yango ozana papier na stylo ndeko Jonas si ça non penser nae puis tozozongela ndeko John ko continuer penser nae non tika continue. C'est compliqué. Apparemment, c'est comme si Aouti France, à la gare. Il y a des conditions où il va tomber bimela. C'est ça la question, mon cher ami. Avant de parler, Azalaki, la prison. Bon, ce qui a bimi. Yo gagne bando luka Willy Bakonga. Ba luka Willy Bakonga bona la te. Ouais mes amis. Photo e bakiti ngoko biso o. Eza na place simultané. Ba dossier moko ya mapango betama Willy Bakonga simbisa ki buka lupangu tout ça. Eza on dit pour mes amis. Naza ba place ndeko nanga za ko s'acharner. Que non ordonnance moko boye isinyamaki mwana mboka Willy Bakonga a se retrouver na kati. Bon, nous on eza lisolo. Lelo yo esengi to ebelo komoko babi la justice élève une nation. Justice oyo ezalaki na infiltré pour banda bane na bani na lobi te que non lelo yo justice na biso eza totalement réussi eza déjà ya kovanda te na lobi bien déjà avancé ezali ba avancé ezali dans le justice na biso pour la nini lelo to comme mona ba ayant droit ya ndenge zaka liboso na nzela okuta na mutu boye yo oyebi ngai te ngala za nani lelo ko wana tezana ko lisusu te pour les zaki moindre lelo boye soyez les bimi wana boye obuki mapeka mais lelo wana zati quand même il faut aussi famille aussi famille ba point wana côté social parce que nazo comprendre yo na comme John nazo belami population pour la social tout ça la amalgame te papa l'état de droit te nalobi bien parmi ba éléments oyo to ko épingler oyo ils ont manifesté bonne volonté à changement nalobi bien ils ont le l'état de droit nalobi le application ya constitution ils avaient conseillé la gratuité de l'enseignement primaire j'ai confié oui que gratuité les lois comment enseigner en même bon il y a des écoles mais ben école on a il faut dénoncer au moment que était moyen peuple congolais ça congolais moko yo soko yebi école oyo bazo senga mo dénoncer yo no bazo senga mo mais ovani na ndako parce que l'état voye ba ndenge ni pour l'état pe ki c'est le parents bazo landa biso na ba parents bazo landa biso ba yela biso ba réussi ba yena ba réussi ba dénoncer na ba école wana ba dénoncer na ba école wana ndeko John to comme que déjà la souka ndeko John to sikoyo vraiment toujours courir derrière l'état télévision et ali ngonga ndeko John pesa makanti na yo parce que nazomona déjà binomi balé bozobala na te na isika bozobala na te ndeko Hervé tikanga on appelle ça makanti danga na moni te bozobala na te parce que ndeko John azolobela mingi o etali social ya peuple donc azali na souci ya komona population à se retrouver parce que ndeko John azo qualifier déjà zo bimisa image ya ba sénateur donc azo comprendre que yeye ozo défendre mingi côté na bino ya ba droit alors to meka ko simba na o etali voyage
ya suka chef de l'État oyo azana ibanda ya mboka et misipe moi maloba ebele batumisi bakoloba kei opération tout ça. Alors motuna na biso ezali to banda pande ko John to ko sukisa pa na yo, est-ce que chef de l'État ko kipe ko sa mobembo o équipé makambo ya mboka te mais ali vie privée na ye moko a voyager et puis ils en ont pu annoncer te za na communiquer moko officiel. Je pense que mokonza mboka aza mutu lo wa biso nyonso nzoto ko ningala o kende mais mabe ezaka ki faut ça la loi moko boye oyo ça que non so commis chef de l'État député remis sénateur mandataire faut loi moko boye oyo ça la que bakonza mboka bazwa baswe médicaux na kati ya mboka ba teyelo ba école bana na bango batanga awa ba université bana na bango batanga awa so ko mokonza mboka ou encore sénateur occupé poste mo ya l'État komela lisu mai ya bapaya te yo mo ti baya kana bazo prêter serment ba prêtera liboso drapeau ezaka drapeau ya bamboka bapaya te mais comment se fait yo mbenga congolais mais tout ça la nzoto na ya congolais zate même na o ya kati na mai na nyoso ya congolais ya koti na ba poste na bango na ba mai ba la soa ya congolais na ba mela te ba mai ya ba indie ba mai en plastique d'ailleurs pour même électricité ba consommer ya biso te bango baza ba groupe na bango baza ba panneau eza consommation libanda biso to même pas la société morote ya groupe ni encore panneau awe pas la biso o eza ya biso moko eza ezata oyebi tant que tokotika bakonzi bazora baswe médicaux libanda moye ba dispensaire ebongeyate moye to za ba hôpital malongezate tant que tokotika bakonzi la biso mboka bango bakota ba full market ba indien ba wenze ebongata kende otala ndeni ba wenze za obeba wenze za nga toilette toi tira pas mais ate ba foutre la ngo taxe on a peso ye ba mbongo ye bango ba détourner yango parce que ba yebi ke ba kota na o ba indien moye ba bongisa zate lorsqu'on devient une autorité dans une nation comme les nôtres il faut consommer na kati ya mboka lelo ezo sala passe na baksa moi eloko moko na makanisi na yo tomona ki mama Denise dimanche moko abimi ati kusala wenze na ba wenze na biso ya ba cité na lobela spectacle s'il vous plaît na lobela spectacle na lobela oza réalité ba wenze za bien te wenza ba spectacle unity na lobela ngo ngana lobela ngana boyo mama nani matozala deux grandes dames ya kati ya mboka ancienne na nouvelle actuelle azalia mais so tali condition ba maman bazo souffrir présence da bango ezani badon non bo plaider nanu ancienne azala qui wana plaider pas actuelle a millionnaire asali Vatican na ye na kingakati kuna un état dans un état vie mususu za kuna kingakati c'est la vie extra exceptionnelle mais soko bimi kingakati yaka na changu bana ba okufa ba malnutrition pendant que bazo melisa lionceau biberon mais bana bazo kufa motema mabe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire bandeko? Soyons tous des patriotes. Wana naza rechuté, je crois que ça dernier mot nanga tous à la patriote. Tous les militants qui ont parti politique au défendre des cas songolo pakala. Moka mokote et développer là militant là intellectuel. Moka développer là patriote. C'est-à-dire un vrai patriote, il faut aller dans moka naie, aller la paix ba compatriote, ba payser locaux là yé. C'est-à-dire au moins vraiment que moi na Congo za koteka, chinois pas oteka kuna, sauver non moi na Congo. Parce que son talibé mboko na biso tribalisme eza makasi. Or tribalisme c'est entre les frères, mais racisme c'est eza moi haine morobo contre batu mususu. C'est-à-dire moto ya mboka mususu. Na lobite que nini racisme ezala, mais nazo pesa exemple. Comment moyina moninga na yo pour pesa avantage pas batu mususu. Pourquoi? Les lois sont allés même à Biloko Bana Congo te kama shooter. Ba policier, ba konzina biso bazo favoriser plus Biloko ba paya parce que ba yela kango kanyaka au détournement et Biloko Bana mboka. Et Biloko bien et la justice les états de droit et ça ya monte courant bola bovani bola mudu courir ça te. To ba préoccupation ya population et ça liboso courant mai misala boyebo. Ya mwana vous voulez nous parler de quoi? Alors pour Biloko nous sonner coca.
Il ne faut pas mounder là où la biso président de la République. Il faut où tu pas peuple. Pour ça où tu pas peuple, on résout un problème à peuple. On a un problème dans mon tout. On obliga que justice et zondi. Tu sais le pouvoir politique, c'est le pouvoir par la parole. L'iloba. N'abimisi l'iloba, tika libon. Tracasserie aussi là. Obimisi la l'iloba. Oche angobo moyibe aussi. Et là l'iloba. Justice, la ministre justice, les alliés, ils ont ça, moussala moyibi. Aoyiba lisusu te baoyiba te mais kendo otala koma baoyiba ya zoloba lo biodo bota kutu bomona pe ba fait vidi chimanga ba to bunda na mutu muswa conseiller muswa chef de l'état suite na ngeza yo ki ta convocation yo ki clameur publique ba tout ba gangi fa nini fallait justice et ça saisir na kata dossier il a même giflé ba vidéo ezali ba kenda vidéo chimanga wapi ici la morote pour dire que pour tous la vraie justice, il ne faut pas aller à la justice, il y a des poids, des mesures. Il ne faut pas. Moi, j'aime le Congo. J'aime le Congo. Alors, Bitumba, la biso, c'est Congo, tout soit na poani. Parce que là, on a le Congo, il n'y a pas le Congo. Son titre comme il soit, c'est parce que hier, ils ont le droit de défendre les camps. Mais moi, je défends la nation. Pour ça, la biso, c'est Congo est bon. Tracasser ici, là. Moïbe ici, là. Moi, comme on m'a tout, Miyibi. Surtout tracasser. Miyibi. On a millions. Millions, on pas ma maman m'a tembélé. Millions. Aïe, miette. Ça, c'est quel pays? Tout les mabana Congo, tous les souba fanatiques à batouté. Tant que téléma en 2018, Kabila a kokai binoté. Si on a une élection masquée, Kabila qui permet, c'est parce que babangi puissance la bino. Tant que téléma qui, tant qu'on déco nanyo ya Congo central à tout, bakanga qui peuple Congo a téléma tombé bapudé, batiki à tout. Tant que téléma qui tant convocation et yaki, ya Martin Fayulu à l'époque. Je pense que Moutoualeka il parle de convocations destinées à Martin Fayulu. Pourquoi voter les magatés pour la misère na bino? Pourquoi voter maga pour l'individu? Je voter les pour misère ici là. Bandoki, Miyibi, Baoyiba et soute. Bagolokalisu soute. Bosi pouvoir pour la loka. Boloka Congo ke liboso te écosi là. Ce qui peuple a eu conscience. Yango nazo senga la population. Kozwa na yo ya conscience mais à délivrance ya Congo moma. Fanatisme est à la tête. Motabimi ministre c'est pour la nation. Aza pour dans quand ministre alati polo ya parti politique azoyema. Gouverneur de la ville alati kimono. À que vous sensibilisez Batou, dans contre un parti politique, et ça la mawapi. Tu appartiens à la nation. Bougoumé, c'est bien sûr tout le monde. Bougoumé, soit un militant IDPS. Bougoumé, soit un militant PPRD. Et ça, quand on commis déjà, aux yeux déjà, ma poste à Bongo, c'est détacher déjà la parti politique, na bino, ça les laisse aux nations, la justice en jeu, mais mieux surtout. Merci beaucoup, Ndeko John Kabamba. On a signalé que grand P déjà n'est d'Oxybazongaki. Donc voilà, merci. Ndeko Hervé Mayer. Vie privée, il y a président de la République. En dehors, il y a Makambo Kokamamboka. Est-ce que le président de la République a posé un voyage Moko ou il a communiqué Moko officiel de salarié? Il a accueilli pour ça la Makambo, ils allaient en dehors du pays. Et Zamala, ou Zamala. Au début, ils ont un souci secret il y a des choses qu'on appelle des secrets d'État. Au quitter l'élo, chef de l'État, a repéré pour ça le déplacement. Bon, au moment où na sepela et puis na sepela na moto a bimiselo ya Congo Mokelengi. En tout cas, na fanda kinga mo na se rendre compte effectivement Congo Zambokelengi. Donc, n'est-ce pas le fait président Bimaki Bongo, Lelo et Betami Solo, basali opération un cœur, basali boui, vraiment. En tout cas, Congo Mbokelengi. Donc, parce que non, c'est officiel. C'est officiel. C'est vraiment officiel que Bakina au Salem. C'est officiel. Ils ont malade à Nobelango avant même à côté au pouvoir. Vous savez, quand une autorité a un problème lié à la santé, j'ai parlé ici au début, il s'agit bien des secrets d'État. Oh, le babé Takaboïti. Nous sommes. Le loyo, le bé est officiel. Bon. Tu l'as dit, Bissonia, surtout sur la info. RTNC, Zali.
Oui, parce que ça RTNC, ils allaient à Kalaté. Alors, donc, nulle part au Tolandi, tu dis que tu président qui n'est pas dans soin. Alors, ce président qui est pas dans soin, est-ce qu'il y a intérêt au bon bayango? Non. Donc, pour moi, j'ai dit que non, il y a des secrets d'État. Le président de la République a couru qu'au bouger quand il y a nécessité. En tout cas, c'est le quoi s'en prendre dans côté. Et puis c'est le quoi que non, parce que commentaire et opération là, et ça les mis dans la forme nion so bon pour que ça. Et puis tu es dit que ils en manquent parce que comme ça mokelengi. Alors, tu es dit que bisous tout ça ba patriote, tout ça ba patriote, tout ça au bunda pona mboka. Mais lelo oyo to apprendre loko moko ya kondima et loko basali quand même avancer zali. En tout cas, kondima qui était côté avancé zali. Côté oyo moni qui était en tout cas awa simbité. En tout cas, on koloba clairement que awa simbité. Parce que n'a parlé nanga au début, n'a pas qui bien que ce n'est pas que non, ma communion c'est ça pour marcher. Sur le plan social, jusque-là, rien n'a encore fait. Mais dans le secteur Moussoussou, il y a des avancées. Des Oumana Lobaki. Donc, de quoi penser qu'exemple, des vidéos, mais tout le monde n'a pas parlé, n'a pas parlé, c'est ça la ligne. Bon, en fait, on a des oyo sala kité onde au population za kozela il y a pas conflit mutu boko kana te peut-être na point moko boui soki ko mema bango place ko mema bango wana za bloc et talimboka na eloko moko te alors mboka bako ko lobela ngote ba sa chercher nango ba lobela ngo partout non. Merci beaucoup. Vous comprendre que tous qui on a pour na kobeta lisolo ya mboka kotambusa mboka ndenge ni mboka kotambola. Merci nandeko John Kabamba ndenge apesi makanisi na ye azalaki libre bino mo comprendre que apesi makanisi na ye pour l'avancement ya République démocratique du Congo. Merci nandeko Hervé Maya ya pour na temps oyo apesi to sula na ye makanisi acha maloba na kati émission o maloba. Donc merci à grand prêtre César Ngadi pour disposer les biso chaîne oyo afin que to servir bana mboka na tango ba kozila biso to servir bango na PCP. Merci na bandi konoso ba ko soutenir biso. Merci na ingénieur Kelly qui était derrière la caméra. Merci na Bernice Tanfiti. Merci na honorable Jean Moutala ko tika biso tazali toujours wana ko tia ba poche na ya afin que musalo iba ko tambola na lolenge sengeli. Merci na mère Poutou de Alola, maman Emilie Nzemba na Londres, Falulu Kissa vous avez belé pour nous soutenir. Merci na assistance pe ya bien aimé Mutombo azalaki wana na ingénieur Kelly pour nous servir biso na mokolo. Alors ngana bino tokutani na prochain numéro. Au revoir, à très bientôt. Clever